Simama belengo Zambe na ngana pesa yo Oh finama belengo Zambe na ngana pesa yo Oh pekatelo lende tengo Zambe na ngana pesa yo Oh simama belengo Zambe na ngana pesa yo Alléluia Amen Alléluia Amen Na yetumba ya satana kolo pesa biso makasi biso tokotele manangi Na yetumba ya satana kolo pesa biso likinya biso tokotele ma Ah kembo 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 Kokomona kembo na ya Avec des chansons fétiches. Avec des chansons qui n'ont pas eu l'église. Et vous devez être sensible. Parce qu'il y a des caïens, il y a des judaïstes. Il n'y a qu'un seul homme qui parle de la part de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Il est en train de me parler. Ma soeur, lève-toi. C'est moi qui est en train de parler. Regarde-moi. Ma soeur, sois concentrée à moi. Tu dois me regarder. Regarde-moi. Ma soeur. Dans l'église, ils ont mêlé mélo. L'église fonctionnera beau été. Moi c'est une église. Ngam on avance na moni yo mutali boso na cliquer. Il y a limite à doyer. Église ya yo. Église ya yo. Oh, mais église ngam na bandi lisolo, église ngam Nzambe papa. Nzambe bengi yo. Église Nzambe baso ba na kati église ya yo. Bon ba na église ya Nzambe. Tellement ngam mutu Nzambe, il faut ngam na zwa mutu Nzambe o ya etindeli ngai. Mon bien papa il a Dieu biko sona dadi. Voilà, on va ba bino bino mi balé bosa ko. Na ko la kele mabe. Na ko la kele mabe. Mutu la Nzambe sera joki mutu ma passe Nzambe sepelité. Amen. Bosa la na compression bino mi balé. Papa il ngana souffrir ma pasteur banda tika ngai. Yo yebi dadi. Ngai na krake papa biso penda. Papa ngai. Ngai na krake baby. E ke ndezo ngai na kolinga ngai na lingini baby. Oh, acha moto mutakufa ngai na lingo baby. Oh. Na moni fona ye fa dans la suspendue. Na lokola likaku na pesi yo sens okomi ko loba sa batu okomi ko voyager omoni tika vous faites yana manqué pas yana manqué dadi la balle est très important boloba moi c'est dans la poignée je vais shooter apportez-moi si ya bolo apportez-moi moi na télé la papa c'est une malédiction Gana lingia ndimi ngai. Abita liye to vivre na yo. Yo bokomi yo renaissance bosali botomboki. Gana ibite. Pitié de. Gana moni na église o mutama lamu za ka. Dadi ngai na sima na yo. Et malheur yo zo msa nzambe. Moi c'est yo lium to zo. Moi c'est des fois li. Est-ce moi c'est fois li yo lingi. Musa pour la discussion nzambe mtalobi na yesu. Ngai na ko bot na ko tebe bizimi na ko bot ngai. Na bisi yo. Yo na moni esprit kobo koti tina ba veine. Oh eza moni manzambe te c'est kobo et kobo. Dadi. Et kobo. Yo ko bebe. Il faut apaiser. Mais église na ngai. Amoni. Amoni sika. Ngapesa kuna lingi. Nzamba benga ngai kama. Ngapesa kuna lingi. Nzamba benga ngai. Nzamba yebi. Yo, tinga na ko sa église na ngai na yebi. Oh, ça l'église. Ça l'église parce qu'on soit boso ba baby na yo. Boso ba baby na yo. Aussi longtemps que église ça ya ngai. R10
Nzamba benga ngai, nzamba ebinga. Bato nzamba do tinda wana, eza pona ngai. Ye un mot na cédé la épée, mais faut ça na ngana le na leki si ma je passe. Yo lié au tigeli adali. Nous ça ma bé. Parce que wana bazolela mingi na komona ngai. Ngana ke pa be du ko na bini. Lianza, ok na kanda te po kanda tonga mboka te. Ngana ke pa na chima. Non mais pas qu'ils c'est ça ni kanda etonga mboka te. Yo so ça nga yo to ngana yo. Courant de couper wana ne bank sanga. Couper ni. Couper wana bank Ça sanga. yo, ça débat. Couper wana bank sanga. Oui, c'est dans pas ce cas. Fa na pas son face presse. Oh ko makamususu. Oh ko mi na sima na yo. Dadi. Dadi ozo sala eza malamu te. Ozo sala eza malamu te l'homme de Dieu. Et vos apaisements de la foi commune en Christ. Kende yo bi français alors ba foi commun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na yetumba ya satana kolo pesa biso makasi biso tokotele manayi. Na yetumba ya satana kolo pesa biso makinya biso tokotele ma. Ah kembo kembo. Kembo kembo. Toko mona kembo na ya. Oh kembo kembo. Na etumba ya satana kolo pesa biso makasi. Na etumba ya satana kolo simbanga i masasamba. Oh kembo kembo. Kembo kembo. Oh takomona kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na koloba boso yo ba nzambe fo kolonga charisme liboso. Amen. Kutia makolikolo ko sala ngol mbale bina mbana kala basokolo penenge diskins na tambala kuna. Faire na mama nzambe te. Amen. Amen. Avancez papa. Avancez. Ikoma. Jambe nanga na pesa yoni. Oh charisme tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh charisme te mapeka tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh fiere tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh mapeka te charisme tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh lolendo tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh lolendo te mapeka tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh mapeka tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh kitana sesi mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh fina mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh mapeka te lolende tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh sina mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh kitana sesi fina mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh beta mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh kitana sesi beta mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh bena mama belengo. Jambe nanga na pesa yoni. Mapeka te charisme tengo. Jambe nanga na pesa yoni. Oh charisme tengo yao. Oh kitana sesi charisme tengo yao. Jambe nanga na pesa yoni. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça je suis na sisi. Alléluia. Amen. Il faut lire aucune abisso na adoration, mais là qui louange. Frère. Vous dans la église. Alléluia. Stofandi na komona Yesu. Amen. Omoni mutu mususu tokoye baye na bambuma na Yana ye. français non ça lingala papa. T'es français na thème saison ça lingala. Tokoye ba mutu na mbuma na ye. On reconnaîtra chacun selon ses fruits. Tokoye ba moto na mbuma na ye aloni. Ici à l'église, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a établi. Na kata église za bateau nzamba pona. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu a choisi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Qui reconnaît que c'est moi qui suis. Et ici, vous devez savoir une chose. Tu es en train de me parler qu'il y a un esprit de révolte. Il y a des caïens ici. Il y a des Judas ici. Il y a des traîtres ici. Et vous devez être sensible pour savoir
C'est lui qui est en train de combattre l'homme de Dieu. Avec des chansons fétiches. Avec des chansons qui n'ont pas eu d'église. Et vous devez être sensible. Parce qu'il y a des caïens, il y a des judaïs ici. Il n'y a qu'un seul homme qui parle de la part de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Il est en train de me dire. Il est en train de me parler. Ma soeur, lève-toi. Pendant que je suis en train de parler, je vis le ciel ouvert. Oh, oui. Ma soeur, regarde-moi. C'est moi qui est en train de parler. Regarde-moi. Ma soeur, sois concentrée à moi. Tu dois me regarder. Regarde-moi. Ma soeur. Dieu est en train de me dire. À la fin du culte, il ne faut pas être pressé. Ma soeur, il ne faut pas être distrait. Regarde-moi ici. Il ne faut pas être distrait. Ça vient du diable. Alors, à la fin du culte, il faut me voir. Dans cette église, c'est moi qui est l'homme de Dieu. Ne sois pas distrait. Il faut pas être... Papa, respire. Mais c'est... Oh Jésus. Tu vois maintenant l'opposition. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Allez, papa. Et puis, on fait. Si maman belle, on s'en chérie, bébé. Oui, nous avons eu plus de mais il va prier pour moi, mais... C'est que nous avons bébé, lancement. Oh, alléluia, alléluia. Totelemeli nyonso oyo eza opposition. Totelemeli molimo na sako welela. Bakotelemela mosala nzambe. Po azwa oyo alingi te. Nzambe confondre bango. Bakweya na kufa Jésus. Simba motema ya ndeko wana. Asepela na dadi. Oyende mosala nzambe anzamba pona. Amen. C'est une distraction. Amen. C'est une distraction. Omoni sika nzambe batu o bana nzambe basanganaka satana sala refort atsapi ba o amen papa satana pe bazala grâce batu ba ko zo ba ko wela lokola mo kwa ni kazawana ngala na moto oyo nga uti musika na musaka na kotika na ngizi mupanya na beli no makofi amen kama be ngala moto ko kutanga lokola o dimbe na ite petelo mo belo kibena na ibanga bana mutu na yo bitumba na biso nzambo bi frère bi na yo bi na mona ko bakate to unana spirituel na molimo mafaki te bénisse amen frère ngai spirituel les gâtés na bibo so ko bunne spirituel mingi ba ko moni la yo ça ne début ko mo ko wele ko so vele mo ko na tina mo moto nga na kolisi na kondima na labisi mama nzambe toke na mosika te toko tu attends nga na klaka yo mabe na lelo fort parce que na mona ka njuto kwa mingai moko bo mo te na pesa business na kwa kitoko na so mono na pesa business na saka na lelo mabe nini nga dadi moni na sa bonza malobaki na ngai nde moi sa vie na ngai moni sika alors et puis nga na yebi ke yondo sa bongo osaka na mobali te mobali kaka moko oyo yebisa ngai oyo sebeli to bota omoni kona na bato mosusu te bana esprit ekobo mama ngai na leli yo
position, c'est pas biblique. C'est moi? La regretté à pasteur, par s'il vous plaît. Pasteur n'a regretté. Frère. Il y a un Sabino. Et nous, si vous avez un jeton, vous avez l'église comme un exemple de coquination, l'église est au Kamaka. À la moi, et moi, c'est maman a la mission. Pasteur, maman a la mission. T'es pareillement. C'est poli. Oh, l'objet, on a pareillement. Oui, pareillement quoi. Papa. Bima. On a manqué de respect. Bima. Bolingo, etala tembo, etala moté, eza mutema. Babolingo. Coupé. Bima.